Bandeko, bonjour. Vous excusez moi la torche ni na douche, mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Ephésiens 5, verset 11. Nazo sukula bandeko na pona victime à sorcellerie na bisabino plusieurs fois. Biloko bunga na ndaku nanga. Donc de moi teleme bomi libala langa 17 ans na mobala bomi musala bomi mukanda 10 ans. Nazo $3000 na salisi Congo Sege TV na kin ya chaîne na YouTube bomi. Akomoteleme la ba via TikTok ba via Facebook. Na mito alobi azo linga kutuna bala te donc il faut na kufa kaka fona kufa. Donc je viens de me doucher, je suis dans les douches, la personne mon na torche ni. Na bombi ba partie intime parce que naza pona osala ba pornographie te. Mais je suis là pour condamner les œuvres de la sorcellerie. Pandeko démon akotinga ba sende na se abasi sende. On dit ba senda Thompson. Basenda koti musapinga mwasi boebi mwasi nyoso akota musapi. Basende pemene musu pemene col d'iterisi musu mipanzi do so na lali na mbale na zaboe. Mobali so ameki kara penetre ngai fa zoka. Botala niveau mutema mabe. Hein? Pola nini donc na vana na mbali te na la na mobali te niveau ya sorcellerie ya mutema mabe. Eza mama mari de nuit te bandeko. Eza mama kindoka zo lukanda bomanga na tout prix. Alinga détruit toutes les relations ça bomi libala na mbala 17 ans. Oh bazo linganga sikoyo. Da lingina bala tazo lo na bala tenga funa kufa na likabo nzambe. Naza servante na diagonese mais diaba telemelinga na tout prix. Alonga na molima komi na musuni. Le na priya ki 4h du matin na la donc on a la ginda tianga bambesende. Basende pena bandeko. Basende pena Thompson basende ba tianga ido funa mona gynécologue urgence. Fanny Sobolandi inini obolanda bomo na méchanceté à des mots. Nazo kosa bomo na torche na kati ya douche na bimite. Bozo na méchanceté. Bomo na la sorcellerie ezalo mabe. De ya lapinda azo yoka maloba na nzambe tazo to sa génité. A telemelika fona kufa na tout prix. Hein? Akomosa na ba acte abomination. Azo banga même Saint-Esprit azakati na ngate. Mais bande qu'on a parlé en langue na jenaka na tanga ka Bible na sala tout mama biso mtabima na sala ba piso mingi metalo dia bazo salanga na ko bomba li soutena na ko bomba mama everté a diablete na ko condamner ngo publiquement botika vidéo tambola bo partager vidéo bo partager ngo comme partout na tiki bino ciao les amis bandeko bonjour bo excusez nga na torche ni na douche mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Ephésiens 5, verset 11. Nazo sukula bandeko na pona victime à sorcellerie na bisabino plusieurs fois. Biloko bunga na ndaku nanga. Donc de moi teleme bomi libala langa 17 ans na mobala bomi musala bomi mukanda 10 ans. Nazo $3000 na salisi Congo Sege TV na kin ya chaîne na YouTube bomi. Akomoteleme la ba via TikTok ba via Facebook. Na mito alobi azo linga kutuna bala te donc il faut na kufa kaka fona kufa. Donc je viens de me doucher, je suis dans les douches, la personne mon na torche ni. Na bombi ba partie intime parce que naza pona osala ba pornographie te. Mais je suis là pour condamner les œuvres de la sorcellerie. Pandeko démon akotinga ba sende na se abasi sende. On dit ba senda Thompson. Ba senda koti musapinga mwasi boebi mwasi nyoso akota musapi. Ba sende pemene musu pemene col d'iterisi musu mipanzi do so na lali na mbale na zaboe. Mobali so ameki kara penetre ngai fa zoka. Botala niveau mutema mabe. Hein? Pola nini donc na vana na mbate na la na mobali te niveau ya sorcellerie ya mutema mabe. Eza mama mari de nuit te bandeko. Eza mama kindoka zo lukanda bomanga na tout prix. Alinga détruit toutes les relations ça bomi libala na mbala 17 ans. Oh bazo linganga sikoyo. Da lingina bala tazo lo na bala tenga funa kufa na likabo nzambe. Naza servante na diagonese mais diaba telemelinga na tout prix. Alonga na molima komi na musuni. Le na priya ki 4h du matin na la donc on a la ginda tianga bambesende. Basende pena bandeko. Basende pena Thompson basende ba tianga ido fona mona gynécologue urgence. Fanny Sobolandi inini obolanda bomo na méchanceté à des mots. Nazo kosa bomo na torche na kati ya douche na bimite. Bozo mona méchanceté. Bomo na la sorcellerie ezalo mabe. De ya lapinda azo yoka maloba na nzambe tazo to sa génité. A telemelika fona kufa na tout prix. Hein? Akomosa na ba acte abomination. Azo banga même Saint-Esprit azakati na ngate. Mais bandeko na parla en langue na jenaka. Na tanga ka Bible na sala tout. Mama biso mtabima na sala ba piso mingi. Metalo dia bazo salanga.
Na ko bomba li soutena pour na ko bomba mama evre te ya diable te. Na ko condamner ngo publiquement. Botika vidéo tambola bo partager vidéo. Bo partager ngo comme partout. Na tiki bino ciao les amis.